c'est ça, écoutez-moi. Yoke non Boussoua, Yoke non Ganza, Yoke César Ngadi Clébois. Solaka moko. Balobi émission ezaka moko. Émission on ni fait vert. Il y en a ni Glody qui est la bas fossette. Émission era moko. Parce que bokena ki bokena mino de gauche à droite cité. Babi sur www.rdecongoinfo.fr. Donc babi si ya Viennae. Non babi Glody qui est la ndé bas fossette. Donc il y a qui Glody okanga masolo bambolo banyama so mike na zibino kangi bino bekolo César Ngadi Clébois. Honorable Zachary Baba Bassé. César Ngadi, écoutez-moi. Yoke non Boussoua, Yoke non Ganza, Yoke César Ngadi Clébois. Honorable Zachary. Congo Info. Tout le monde est d'accord. Retour à l'authenticité. Mesdemoiselles et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Voici pour vous Solange Koufoula, sexy chocolat. Fumupa Adolphe Rosito, honorable Robert Mina. Mama ban Africa Congo na biso tosengi ekende liboso. Totelema tobina totombola maputa toyemba mama. Ba chéri toningana, loke toningana, mama jo toningana, chéri toningana. Groupe Dikina, Didi Kinwani, Tia Chombala. Mama ban Africa Evelyne Congo na biso Fleur Lola. liboso. Totelema tobina totombola maputa toyemba mama. Ba chéri toningana, loke toningana, mama jo toningana, loke toningana. Mokonzi Alain Akwala na Brazzaville. Ba chéri toningana, loke toningana, mama jo. Alexis Yambamoto, MJ Soleil, Studio MJ, Serge Kabambi le Grand. Edwige Kabugu, Chico Samu, PDG Marseille Moutambaï, MJ Verkama, Guylaine Lianza na kata Genève, Kérosène Kalonji, Papa d'amour, internautes, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre site www.rdcongo.net. Bonjour, bonsoir. Encore un reste de vous retrouver aujourd'hui devant vos postes et téléviseurs pour une nouvelle magazine, pour une nouvelle émission avec moi-même Glody Kinkela Bafossette, votre humble servante. Donc, Andeto Messana Labino. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée avec une artiste chanteuse, Solange Koufoula, Obinos Boyebi. Ça fait un moment où on a été Mazawana. Même que bon la même ngai Glody abino ba forcer talara bino mo boyebi ke to bimara na biso ba pamba te donc soto bima poto sa makamba malunga po bino mo boyebi ke musalango ba makambo comme belé donc buzo be comme trop donc biso ko to ya kapoto édiquer poto réédiquer masse en plus donc le long de toza na bino elongo. Donc, toko décortiquer ensemble un artiste bino boyo kanini amemeli biso message na ni neza mukola lelo sans oublier que avant to banda boye mutu moko toko ko bosana te photo singa merci c'est grâce à eux que toza lelo ensemble donc merci na Dieu tout puissant ou abateli biso comme si biso tina mokolo ya lelo un grand merci à toute l'équipe au toza bango lelo ya Papi Gen derrière la caméra donc un grand merci à toi Papi Gen un grand merci à toi Solange Koufoula aussi pour se présenter le long dans l'émission et à Mokola Lelo. Donc sans plus tarder, nous allons inviter Nabino Boto Soloane ensemble. Bonsoir Solange Koufoula. Bonsoir Glody Bafossette. Bonsoir. Donc plaisir il y a trop.
eza ya komona ona mokolo lelo donc ndenge to yambi yo lelo esengo toyebi ke mbingi ya koloba ezali mais to kolinga yo moko lelo osolola na ba fan na yo donc eloko ni okobisa ba fan no na minute oyo bazolanda yo. Ouais, le canon ebisa bango baza mutema okita donc nazali nebi ke ba fan nanga bato tu balinganga ba minanga Facebook bazo mitungisama bazo koma komebele Solange mona na rateza ndenge nini donc Solange azana ba projet talaka kaka musalo tolito sala on vraiment na nenga ki professionnel tolito sala ngo le roi basemba di yoyote. Donc Solange penaza embauché na musala do makambutu kitoko na bamboko oyo yango monique toza trop kuna potala rara ndenge biso moko ba congolais to kendela do so bandi ko senga do batutu ba do ezako tu passe do to sala rama kamna ba propre moyen na biso ndeka ezalaka donc yango mo to bongisa ni makambo malamu entre temps mo ba boulot pe kotoyo donc voilà quoi yango mo to sa ngo malembe kalate. Bon, mon appelle Solange na kati ba kin toza na ba préparation to préparer makambe belé pour na bana kin po to utande kisasa to uta kin nga mala za mwana kin do yango mona lingi pena donc soki einda fo bana partir à kin donc après mo pepane yamba koto donc ma solo vraiment fo bana na kin to na préparation ya kisasa nanu kuna na kin photo kita mabela ba koko do dasa ba koko eza toujours au fond na kena ko bandela ba clip na ngopi na kin na obandi ya ba clip na wana kin kuna dasa bakoko toujours faut ebina mapota ka ndenge ebima na moment moko boezie na biso papa yemba beaucoup que son âme repose à peu place azali tanga kufaki yango pe bimi donc mais na ebi ke batu batala tala ba kin par ci par là donc dasa bakoko toujours bozara poser quoi. OK, merci Solange. Solange abi bozala poser comme d'habitude. Solange lobi ba fan na yo bazala kimia bazala calme bazela biloko bombela bon biloko bando banda ko lamba to yebi que déjà ça fait 1 an ou 2 ans passé to 3 ans donc yo mo c'est que yebi par banda to ndoze la retour à l'authenticité tilelo to rozo mo colonie bando bimse biso dans sa bakoko bongo Cerci chocolat ba single tout mamusu setikali wa. Si balobi a foza motema okitomona moment o toza sous moment moko ya osama kamba mbangu te pour ça c'est mamba bon ça sert à rien déjà internet et baby do foza non na patient otala non pour tout comme système ali banki na sali titi quoi donc to kengela to tanenge le capo au moni biso ba congolais to komo linga mingi bêtise soki muto na bêtise bat bo tale belé ke muto na mamba malamu ozomola bato bana mamalam bazo so moka aloba bien to lexa so indi kuna mutali boma ya bando finga ba bêtise poa batutu baba ndiko tala lobi nini batama boma mbosa succès donc on a soulevé mon point en ndambu Solange lobi ke donc na mokola lelo etali ke communauté na biso ba congolais ba congolaise donc batama boma nde bazebele o ba osala ba bêtise donc bato bazo sa musala malam baza mukie. Donc pour le lobata la yo tous un nombre de vies faut ça la bêtise ou oti kanzo to libanda batama boma koti kanzo to libanda ça dépend pour albetra sexy mais au monde que logique normal mais batama boma ba ebele na ba jara ba lobala bango kozo comprendre donc faut za mutali boma pour batu batala yo donc modèle au diable à côté biso na Congo yango wana tellement biso to bana nzambe to memela makamna nenga bo nzambe nga diable ko conduire nga teke sala boyelo ba boye pona parent na boko la balifanto na nga donc na kenda bulo na lamu na tongo la ke musala donc tout na zwango logique oyo eza musala o nzamba tindanga ke non oye eza nzambe mo kabinga prépara yango mona ben on foxé te ta ke na foxa makambu mwana ke coach ala ozo comprendre ta ko foxé coach à mais entre ta projet musique ezali na ko sala ngo bien so na kitikini donc parce que kuna na ozana ba aspiration belé ya ko sala makambu ozo mona donc nazo mona ba ministère bazali ba animateur ponga moda na créer ba cri na ko lo ba yo animateur o zo loko bwaka ngo puwa o kapilipili na mungwa et pesi pe danger o moni poso to bito sala ngo ka bazo yiba to ba yiba muto ndima ata wanga siko so muto ayibi eloko aleki na succès landela siko eloko no sambuti tango ba fan ne ba okito na se ozo luka succès na simo do yango mo biloko wana tout esenga to bulaki to zongisima bibwaka bwaka te biloba loba te biyemba yemba te to bomba bomba kaka
to sa maramwana kata ba 15 ans to kitina kim de masolo bat boye ba mutua Solange fonctionnera comment. Ah Solange, merci. Ser nanga Chanceline Ndagano, babi bonzambe toujours. Yo lobi ke tout à l'heure auto tanga ba komba nzambe lobi ke to memara na ki bonzambe. Donc pendant retourna yo za ser en Christ. Donc à part musique, cause à la artiste chanteuse. Donc au prière makas. Nga kutu vienne na mo abenga nga lo ba lumière de Dieu. Abe apesa nga komba benga nga lumière de Dieu. En plus, ezasuna vie na mo Hiroshima donc Hirokutira sima Hiro na pese mbote ya benga nga pena mama prophétesse. Donc taka ba kombo benga ba mama prophétesse. Pour ça na pesi likambu na lobby et ça la mara même ye mo Zidane Molisho mukonza ba mama Kambembe mutota Manyema. Ya benga nga mambikudi. Yes kwa benga nga mambikudi sona pesa yes on a l'option na lobiga likambu pour na même ba télévision total nga na ebisa bo makambuya so na tele longia muto moni muto na muto simeko ye kozala boy au moins pe simeko ye sala mi bongo donc na vivra bongo quoi na tala mingi trop na musika tellement musalo eza musala moko nzambe moko mutu ayebi pourquoi na osala ngo yango na zakaka po ngapa na kenda na église na si pasteur fonatika atala habité ezanzela na yo nzambe moko habita na ye soka lobi ko tika mais ezanzela na yo parce que ça batu msu bazara po ngaba batu bako yinanga dans le vide o mona mutu msu so sala no elota yinyo po lembisa yo o mona mutu msu pena pire yo mako soutenir yo te po buka yo po tika. Mais Solange yo za bineme belé so totali bien. Na bineme belé na saba one. Ça bon elote ka pamba. O mona mboko so za kitoko. Donc eba kenzamba salanga vrai chéri. Donc na mboko ba vegan oyoka. Na mboko so za na beauté. Pozwa ba fan il faut mutu mo za fi sa complexe ndeti yo boza sa complexe donc anta na beti ba singala ngo ya ko sale mission no leki. Mais so mutu aza na complexe o sala no même permission. Na beauté fo sala no mission te po ebike na ya ka mabe. Et yo mo na ba singa nde ko itina samako. Donc mutu msusu kaza complexé a ko sala no même permission. Ah, so pas ça aux ana master mo kaza complexé trop. Ah ko même pas au soutenir yo. Ozo comprendre biloko ngweza. Est-ce que makamba complexe est-ce qu'on a ba kini na ba vrai master pe bazali. Ah pe na poto ba vrai master ba na bango. Oya ba sans complexe baza mais mingi yaka ki ko ba complexé kaka. Ozo comprendre? Donc ezara bongo donc ngande na timbela makambo yo mona kiparate muto aza complexé trop ko soutenir yo te surtout so za vrai chéri so za ka vungisi obi vungisi nde sweloni babenga ba vungisi ko ba faux chéri so za vungisi sala sko mecho ngala osala omona ndongo za ba fanatique ebele po ba yebi ko za no vungisi donc so ba eka pembeni no ba lié ba eka pembeni ba lié bien compris so ko za vungisi so ki vungisi ndo uti ko loba wana. Donc faux chéri, so za faux chéri donc oza ba fan ebele po ba repousse la pembeni po ba la complexe na hote. Ça yo kutu me vungisi quoi. Ozo comprendre ndenge zala complexe do za te ba ya ba ko sasa bisasa. So za ka vrai chéri comme na problème. Ouais, Solange ser nanga moroka ser nanga simba ma solo na Paris ba bi vrai chéri Shakira Mbuku moi si ya Gaston Chipaka. Abina tout non question à part musala no ya musique à part musala no ya kobina osala poto bi bate belé na poto ali ko sa te ngai ba to bi ba se be na poto boli ko divorcer trop ka vanga ya divorcer femme seule dans boli na bino ka bota ka bana boli ya bambongo na sima bana boli mabala te donc atuni abituna Solange question est-ce que abala pour ser Shakira sans moins. Ah, habituna Solange abala à part mbali bala à part musala na est-ce que asalaka abima appelle attendre tout le monde ba fi musuza ke beta kayu si obligé bon na bali na nte mena na copain à part wana na sala na za m'embaucher na entreprise que dans l'état donc na loi fonctionnaire donc na sala na restauration on bon abala te mbonga bana ezali na liaka ngo parce que ba bana nga na bocho obligé na roboya ngote ba bibo comment obenga ba papa na bandako po mbongo wana bino mobo gérant na liaka na mbonga libali fanto na nga po baza bali fanto na nga ba liaka mbongo na bango ba bango la caisse po bongisa moi venir aba neza bango menga pe naza oya nga take vie na nga king kester mené abanda conseiller nga so il faut ça ba formation na ça ba formation na nga lelo pe l'état apesa nga musala
Donc na sala na restauration na école là-bas. Donc voilà quoi, ça na la salle au pena que non, na zela ko tous les premiers, les 28 déjà payé l'équipe. Vous comprenez? Donc moi t'es tous habillés. Donc ça va le lundi belé posa bien. Cela j'habille azana bien. Cela j'habille azela anete yemba boire mutu po à vivre. Azela anete po yemba mutu po boire banga mo po yeba na po vivre. Donc c'est ça. Abunda na na malembe na makasi ya Nzambe. Et Solange ba projet. Donc tout le monde a olo ba pebele ba projet zanini. Po mikolo uta ko le kala mission nga to beta ki mo masolo ya danse ba koko e ngani tina ba kini tina ba poto o ya boya sa mokina e nganze mbona penda na valida ki yango. Donc Solange ba projet zanini na mikolo ezoya. Projet zaka moko na otolo ba ngakini kara. Na projet la kini sko projet kini bien sûr. Na kini yango ke vanda to ke sa maka. Te non ke travailler. Parce que on travaille déjà, mais on travaille dans l'État, on fonctionnaire. Donc on travaille dans l'État, il y a poto. Donc ce qui faut travailler, ce qu'on a des musiciens. Aux hommes on a ça les locaux, on a des musiciens. Donc faut que vendre pendant temps, on travaille bien na kin pour batu, ba sentir on a bombé le bango. Entre temps dans sabakoko ezato ke bande ba clip nango ezape na ba bilo mususu fona zonga na studio a Vieux Serge Kabangu po na lambango su mwandambu na buakela batu ozoma mais pour l'instant projet en tout cas mingi yaka na kindona na nkema kini pona mwana kini naza mwana kini donc makambu tout fo kini nanu do take na na kitiki nte mangeza do fona kita kaka na sa makambo na na obezo Rina Kalombo René Labé Tambusa malembe bato batali boso Sobere mvambile Tambusa malembe bato batana sima Santa Nicolo na Junior Mundele Richikanga les stylistes de Lyon Ma maman chérie Christina Boussala Lisette belle attaché public Bina bozolo bozolo bina te Bougez ba ase Talento toma Ba mama na biso ya poto Christiana Kwasa na Pepe ya Kudi Frank Mobilandila Alpha Ngungu na Château d'Eau Mbuta Lombe Moïse Katumbi boss de boss Américain Watelo mokonzi ya Italie Chetemba Kayembe Mama Wifa Zozo Kobo Abbé Célestin Luzolo Loris la Congolaise Sandra Onema Jani Mangoma Palula Bango Olukaka Makambo Depo Lisai Adele Kendami Proposé Kapodase Godeka Yendo Yama Vert Jomi Chongani Marcel Mutambani Zeti Makia Didibulu Manzengele Claudine Kinwa la Daronne PDG Tilope Nganda Bazomo Mami Lela Joka Ayaya jalousie C'est la jalousie Tu peux pas supporter Décaler cette fille Mami Loti Azazat Fanny Kibinda Zidane Mokonza Mama Tania Swale Papi de Berne Héritier Scram David Kapala 7e art Judith Tela Olga Onema Trace TV Africa numéro 1 Zeki Mbingu les léopards de la saga DJ Piroger DJ Miel Moyoki Solange Sexy Chocolat Gaylor VIP Tania Bouilou Patricia Champagne Gino Baz Compressor Richard Moutambaye Ayaya jalousie Ya Jojo la jalousie Tu peux pas si Penano Kenge Edino Image Papi Gentolo Bela Vie Bovik Lianza
Embi Congo. Bakini, babi Beni Kikela, Shaba Kikela, babi sans oublier vient nanga wana père nanga abotanga Delphin Kikela, babi nakata ba finance kuna wana boss des boss, babi Solange. Mais naoki na kini kuna wa ba petit nande ba peselinga ba lobi qui retour à l'authenticité. Babi musique no wana ezo beta ma grave donc ba nzembo sali single obimsa dans ba koko ezo beta mais puis eza rechercher na kini bazo lukango est-ce que quoi c'est secret na ezani luka luko ozu ba contrat ezo lukayo ba producteur ba lukayo pourquoi est-ce que yo simbité boy yango na ebisio kozala mwana nzambe za lengi pesengo nzambe makamo na kose makam na ndeni yo monte ke eloko moko kaka donc na kin ba lukanga bat baroye baté nini ba lukanga na ba contrat ezo zelanga na kin OK batu lelo ba okamwa ke ba okamwa pe ke asali nini yango pozo loko. Vous comprenez? Mais ezakanga umoya batu msuba beta moto msuba 10 chanson ba 20 tamsuba kutana makambo ngana kutana ngoleloti makambo ngana kutana ngolelo oyo ba pel ba proposition ngana kutana ngolelo batu msusu bazana ngote batu msusu bazana kini nde bazomona ngote to ba pano pela nzamba osala Solange bayo bande za kota ba bikota koto bomba kota na mboko déjà pour ba mbosho na musala oko sala na yo tsali lelo sala mais avantage embauche no fona za no avantage parce que nzamba lobi nanga anet nzamba ebisenga 2016 tiba ne ono stokezaka ba contrat donc contrat kaka eza ne nanga do fona kumisa nzambe wana parce que ngana mutabi loba te yo uti shenga est-ce que mona pa nanga na Facebook. Ben, quand on a franchement na félicitario aux afimo humble voilà moni vie eza bongo tant yo mozolo ba ke ba contre zoya aux reconnaissance na nzambo o yazo sale la yo reconnaître et déjà ya mo ke nzamba fungola ba porte bino bo landa biso bo tala pourquoi pas moni eza pe nzela mutu musupe ko lendisa bino nzela mutu musupe ko zo makamba malamu pour te dire que nzambe afongola nzamba sara nenga lingi. As artiste, hein, et chanteuse belé jamais, les gars émission de Koumisa Nzambe boya. Mais franchement, il est tout le temps comme Nzambe la monoko. Donc exemple à suivre à Bolanda. Dans Solange yo pendant des années bazo lukayo penda grave na kiniko ba contrat pamba. Danger au sarana kutu te do ba yona loba et ba mukono ke kin ba comprendre donc voilà que donc lumière de Dieu. Lumière de Dieu. OK, Nzambe. Yoza lumière Nzambe. Est-ce que tu vois pas qui n'angozo ba okende ki na date ni? So que ça secret. Ça un secret pour nga na sala na école donc tous en vacances ndemo na bana. Tant que nous en vacances na musa potara musala te amboshi ya faut battre. Ba vi amboshi faut battre là. Est-ce là je veux pesa tu ma passe hein. Ah, on peut s'adouter ma passe. Balobi, papi gain, mobile bogar. Aux yeux, wapi, on fait les, azate. Wabi derrière la caméra, donc, yende, on a pu via 4, ça la masolo, y a bien. Ben, Solange, à part ça, est-ce que tu connais, Solange, on a bana bien sûr, on a bana combien? Pour te dire que, les vie privée, non, mais, mutumo tinanga la tuna question na mususu abi Solange aza occupé ou comment pour ye ba beauté ya okokana eti na pas na famille nombreuse nge baloba pena famille nombreuse donc lettre 4 quoi baza 4 3 garçons filles mon bravo vraiment donc félicitations au beaucoup la bande belé bongo et na chakave vient nga Didier Pembele abi alinga yeba Solange aux engagé tu dis que vous avez fiancé mais ce qui vient Didier Pembele yeba koto wana est-ce que c'est pas ces alou pas et simba te wana vient na bisote moi ça batu atayo moko nasa na kopé maintenant na bali na ngati ndeka nzambe omemela biso do nzambe mo akumba makamu so pa alobia bala ye kaka soki pa balite badodi mwasi na ye kaka donc mais nebi que nango bien par la grâce de Dieu et puis tout ça déjà tout mille quand même mieux ebinga mo bula mi balite
Babi, le 11 rendez-vous à Moko, le 11 na Kati Allemagne, Babi mariage ya Rifini Baku na Christian Molonga Ninae, dans Babi Moninga Zui Sepela Moninga Zui Kolelate, le 11 biso sur rendez-vous na Allemagne mariage ya Kitoko. Solange Babi so un star, un artiste, chanteuse surtout. Faut moi arcapella nga la poso bina maintenant la besoin na oyemba. Moi arcapella ça biso bien, toka moi ba voix. Ah, problème est na un peu malade mais no sacré fort na linga ntembo mo boye ya vie nanga King Kester mené ya kwangulu sosa ya mukolo aleki bangwa ntembo moko boye ntembo moko nazalaka mwasi ya moto ya mbongo papa ya bana nanga si akenda kala atikanga na bana mwambe na ndako oyo pasi kobokolo pasi mingi mama fami oyo babotolinga bomengo fami oyo babotolinga bomengo bazwi ya banga bomengo ya bana na botanzambe nakoma komitunaka soki pe pasi yango lelo basemeki nalengelaka lelo babotolinga bomengo awa bozwi bambongo awa bozwi biloko ebongo banoyo nanyako bokolo bango ebongo banoyo nanyako bokolo bango lundi lundi kabola biye na mawa mouflette calibre 12 Glody ba fossette yo yebi nayebite bato nyonso se kotongonga pona nini nasali lelo bamastao lobi kuna baenemi ye nayebite o papi gene o nayebite o Masai Mutamba yo pona nini makize oh mama Clarisse lundi lundi kabola biye na mawa mouflette calibre 12 kabola biye Zidane Molishe Patricia Champagne kabola biye Tania Bouilou nani lisusu kabola biye makole. Ok balobi ba artiste là ba œuvre na donc merci na arcapella na vraiment oyembi kitoko donc merci ben Solange moi motune ezali yo posa star babi oza na kati ya monde oyo marambo ezo se dérouler marambo ezo se passer ozo yeba conseil na oyo za nini par rapport ya wana ba chanteuse ba chroniqueuse conseil nous avons coupé ça bon pour les autres bi que ba parents mingi so bana ba ba kende ba sa mo formation so ba mi ba kende o ifasik o ina ba sa ki journalisme ba parents ba mo boya ba mo boya ba bi monde wana baby banda internet se continue na makambo yo donc biso to bi que toza ba africain tabou ezali sous-souté donc beaucoup mo ça ba comment ça ba bêtise trop na internet puis des réseaux entre biso yo conseil ni no kopé ça nga maramba ba chroniqueuse na bino na ko lo ba souté po ba inange belé po na ne na lobaka na ko lo ba te pourquoi parce que na lobaka déjà na miso to sana papi gen na lobaka ba chroniqueuse balinga bazala lokola biso ba komaneti ba danseuse au monde ba transformer na ba danseuse genre on dirait misuzu pour mona kalaté ba koma ba chanteuse ozoko pa nyos to na biloko biso to sala na ba podium ba vie na biso anta ba ignorake e na ebiete mais keba na beta double zénith de Olympia o comprendre na beta ba Élysée moment ba sale belé na binela ba vie na nga shetani ozo comprendre na beta ba clip na mata ba podium ya ndenge na ndenge ba vie na nga na pesi mbote ba titi na Capone donc ya bato belé ba soleil wanga do ba vie na nga belé ba Didier Lacoste muke tonga do ngana pipe ça ba vie do na ba vie ebelé o comprendre na bina trop donc tellement na bina na nga trop
lobelange lorote baloba na yebi yo bena loba ba yebi ete donc etala nga lisute mamba ba chroniqueuse oyo nenga koloba ngo mingi te po bino pe bato botala biso bino bolingana bino bongo tika ba yara wana so ba ya banjo finga bato bino bokomo septe mutu a succès nde wana mona mutu andenge wana aleki ne kututa msu yo pe na succès mais ngande ba roleka ngate ponga na mona nzambe sina yebi ba je wana donc okosala succès na sataka molongani ya mama Shakira Mbuku Abituna tuna na yo question au Solange. Est-ce que teni obola na scène hein? Bino ba chanteuse ba danseuse teni de scène na bino. Est-ce que chroniqueuse akoko la ton émission azo yamba moto. Ba ola ta tende to koma ba conquérir na bango. Faut ba lata. Est-ce que pour la yo eza bien ou mabe? Na normalement batala mami lela ngala ko expliquer bango te nga teni na lati ou be teni na ko lata chanteuse ko lata ngo be danseuse ou bien mutu oyo azo sala makambo sende ti biso oyo tozo ko miteka na télé mais biso to miteka ka lisusu te biso bato balobaka pena vient na biso nga ndo ba yo miteka di tango bima na miso ba petit miteka biso to miteka ka te bino nde ba chroniqueuse bokoma ko miteka o ka pena yebo na o miteka ozo comprendre bokoma ko miteka donc sikoyo makambo ngwe baluka yango mona siko na ebiso ke ça c'est fait yango ya danser mona ke to koma ba na ba conquérir minene poto bima o musique na sa Congo zo dinda poani déjà bato bileti ba chroniqueuse bato ba yambara biso o ba sala biso sana biso za to éduquer mas mais bino siko bato bo sala biso bokoma bokomo ndire ba fiti na biso susu c'est vrai ça bokoma ba fiti bokoma ko luka kutu boleka kutu na biso ndenge tozaleli ozo comprendre yango moni ke mo aso natali gatina kwani di vous comprendre donc so pe na lobby ba roboya ozo comprendre to komaka moins na vana na ngakwa. OK Solange suko ba chroniqueuse ba lekara o tali ke émission ba leki o ba lekara leki na émission to bi kende to ba nyonso biso batu mu tozala ki bantongo kenda wapi ko leka ko finga ba gros mots pudeur na monoko ezate pour la yo conseil ni ko pesa est-ce que eza ko conseil te po baba na ote parce que so bandi ko éduquer bon éducation so raton déjà na école na famille peut-être na l'église peso ozien ote sili donc yo po na yo et le quoi ça là yo ndeni au côté na internet au fongola bo image moni mutu mo bandi ko finga ya mama na yo ya tata na yo parce que au vent peut-être na parents na yo aza pembe na yo réaction na yo ezala ndeni benano kenge la cadette donc la benano kenge la cadette na pesi mboteti mututi le wa yo glodi ba fossette pe benano kenge la cadette ils auraient bendani ba mikolo bonga ke pesa ba conseil ngana na conseil te bango déjà na ebiso déjà makambo na lobeli trop ba geta kabiso mabena bango ba dépasser boulot na bango ya bien baza ndeti ba ser na biso ba dani tsunami ba sala musala bien ndeti yo ndeti Zidane Molisho na fimbo kekele jama tanga bêtise ozo mona papi gen donc le kakitoko ba versa chiluz na kini ozo comprendre ba matika songo ba ken piana pito pale ozo mona ba sala makam na bango bien donc la landara bango na mona basala makam na bango bien donc ezaka ça dépend ya éducation mutu mususu awuti na famille donc voilà ça dépend éducation kaka mutu na mutu comportement na bango yo babimisaka ezelo mususu te. OK merci Solange merci na moment na accordé biso mkolelo to comme na biso vers la fin de notre émission donc un mot de la fin comme tolbaka mot ya conclusion pour la mokolo lelo soza moi ba dédicace na pesa batu na pesa ba dédicace na poto clôturer na biso. Ah ouais, dédicace na pesa ka parti Lutumba na kati Belgique, parti Samu na kati États-Unis, Chico Samu, Majoli Samu, Guylaine Lianza, Michou Lianza, donc famille Lianza tout quoi, Sandrine Lianza na pesa no mbote belé, ba master na ngana ba kin, ba bienvenue Olga Mboui, donc na pesa ba mbote belé na kati Angola, Judith Mandeni, Bibi Shiboti na kati ba kin, donc voilà quoi ba mbote doucement donc ba mbote belé. Na ba misena surtout ya Victoria ba Mopala et tout ça donc ba mamale na pesi no mbote be na kataki na poto na bosente ba Julio Njaou ba Tony Ambrosio donc ba misena surtout quoi na pesi ba mbote ba bizwe belé Jani Mangoma donc voilà balobi association ezaka moko association ba journaliste oyo sala makamba solo oza association tolo baki association ezo sala makamba moyena lo bakuti ezate mabezangi da babi les léopards de la
presse congolais de médias donc babi association où ils a déclaré au l'état aye bien association zaka moko nulle part ailleurs que na Paris donc na bosanité balobi Sylvie là de la déesse na bosanité Pembele Eves na bosanité Vivienne nga wana ya na ngai pangi na munu Yves Mavambu na bosanité ba la grande dame Bibishka Pika na bosanité Tony dans association donc Bambote Belé ba on a bosani combo vraiment na bi ba gros bisous na bino nyonso na bosanité balobi selon Joanna mo Nengana Lobakaka le 11 février anniversaire à King Kester et Menea donc malgré n'abino adresse te ba no sakinga donc non mais ko renseigner pas ya PDG Maxime Tambay n'abi adresse te mais n'abi que le 11 février anniversaire à King Kester et Menea donc bateau tout balinga King Kester et Menea donc tout se retrouver je sais pas où peut-être n'abi pénaté en tout cas non mécano ko renseigner na Facebook nanga batu na obwaka ngo batu oyo baza besoin ko lia pona lokumu ya yemoko kwangulu sosa ya mukolo aleki bango ezala bien mingi. Ouais, na bosanité vie nangai popol mu pasula bambote belé ba gros bisous na tante nanga la kata ba Lyon ba bi Blandine Kwilu babi wala vrai chéri na bosanité Josie Kwilu grand sœur propre Mami Chimbalanga la kata ba Suisse kuna ben na bosanité pasteur Jean-Jacques Wembo babi soko za pour sa prière ya makasi business ko bossa na te de Chris business de Chris business na kata bakini donc babi ba gros bisous na yo babi pasteur Zakaramoko Jean-Jacques Wemba balobi église ezamoko Solange José invité église au soza pour ma prière au monde nzambe ya solo yaka na église de la victoire na bosanité Mireille sœur Mireille na Melin babi nganda o ezo kanga Melin mobimba ya sœur Mireille na bosanité vie na ngada kengadi motema ya mère Sylvia na bosanité ma copine de dedans babi Judith qui solo kele donc ya yango babi famille basaboli ya bino yango Nelly basaboli babi Guy basaboli mobali ya kitoko famille basaboli mobimba ba gros bisous na bino pourquoi pas la famille nanga famille kinkela ba gros bisous na bino de gros bisous à ma mère chérie na pesi ba gros bisous na papa langai babi derrière la caméra ya Papi Gen donc Papi Gen mingolo bezate balo la micro balo la caméra na ndengo mesana donc babi wana pire via 4 donc 4 minutes au kotango bitalier babi tanda ningisanga enga papier Gen tanda bisika na va na Papi Gen oleki bango donc babi vie César Ngadi ba gros bisous na yo babi RD Congo info bino nyo ska bozali ba gros bisous merci to komina biso na suka bye bye Solange bye Kino la daronne na bosanité malolo la congolaise bino tout ba to bosani à la prochaine. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir au maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile.
appelez au numéro 0033 78 220 12 51 et 0033 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Bonjour, na bino nyonso bozolanda ngai Stéphanie La Rose. Lelo na bino vraiment nouvellement quoi ya bien hâte qu'on a période de la fête, ba bonne année. Na bino bazo préparer na peso cadeau ni na peso maman cadeau ni papa ni cadeau ni. Donc lelo vraiment nouvellement quoi bien Sepela TV et Tiki Baby sauter le week-end ni toko Sepela biso nyonso ensemble les belles dames. Maman bozotalanga, papa bozotalanga. On a besoin qu'on puisse papa na yo cadeau, maman na yo cadeau, mwana na yo cadeau, koko na yo cadeau. Sepela TV et zawana pour nabiso tout n'a pas qui tient mon à combien a comme si prix na combien c'est peut-être va vite n'a aucun de gauche n'a aucun de droite la télévision qu'on a 85 livres ya pamba et tout n'a pas abonnement au cas où faut 85 livres et au moins ce qu'on fait sur abonnement c'est peut-être va bien que le rose de la période à ma fête n'a pas c'est on a 85 livres et là c'est 4 mois ya offélé babi 4 mois ya offélé ailleurs Kolanda politique on a kata Sepela TV sport on a kata Sepela TV théâtre on a kata Sepela TV bébé bazo de la inga olingo tika de baba na calme on a kata Sepela TV dans Sepela TV a biso nouvelle oya bien donc maman sombela papa pe sombela maman pour la biso nyonso to Sepela merci.